Bon, je vais avant goût, hein. Avant goût. Et là, la terre, bonsoir, bonjour, moi, publicité la maman Bijou dans la ligne de Balabio, quand on a logé, na auberge na biso oyo ezalaka na matete na Kirebu A37. Nazobengisa ndeko oyo ozomonanga mama Bijou alobi kosala likambo kosalaka GT koloba makambo solo. Bachambre na biso à partir ya $15 ya pamba po okozwa place kawe ya kolala okozala jamais ici. Mama Bijou alobi à partir ya $15 komata tina ba $30 oza na place moya. Toza la matoke na Kirebu A37. Tozoyamba bato ya modèle na modèle ngamo okutu mama Bijou oza léger. Donc peka donc kofuta la place na biso ya repos ndenge eza kitoko. Lakisa bango. Ok, si nasé aussi partout vraiment. Si nasé la kisa bango le ni place na biso eza kitoko. Ok, songi ça na silisa moi vidéo là en tout cas ba de kona si boni o eza place ya repos. So on a la chambre petit obimoye awa obandi ozimo secret on commande moi lo ka boya oye ya ka couper ma ha. Place eza pour la biso bana photo bana mokimo bunda. Osa la confiance na mama Bijou on n'a jamais laissé numéro na la rotiana. Olingo ya na o congé na ki contacter la numéro wana. Ça la réservation de la place est délai, tout ça vraiment à côté de la client est délai. Merci à mon client, surtout au fait de confiance. Oh, y a la place de la merci de la vidéo par Oyo. Pour partager la numéro la vidéo. Jolie maison. VIP à dégâts. Au vent dans la flat beaucoup ça. Bâtiment bien climatisé. Qui toque ma casse. Alors oui, c'est une carte de votre affaire, sauf pas des autres. Tozana Kirebu bato minene bayaka bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa awa tozana nyonso tosepelaka na matonge hôtel ya mama Bijou tosepelaka mama Bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakunda bazalaka te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika dedika mama Bijou toyambaka bato minene ya GT epuis mama Bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama Bijou. Chez mama Bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow. Nyonso ezali chez mama Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoseretrouve pa mama Bijou. Pa mama Bijou kitoko wapi pa mama Bijou mwa ezali. Mama Bijou bayo. Sika eye na kati ya matonge.
auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant toza na départ unique toza na groupe appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na poto contacte mama Bijou na numéro